Voilà, grand merci à vous tous qui nous suivez et surtout bonne fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les lots se fêter indépendance en cannabis au Congo. 65 ans après, quel est le bilan par rapport à l'indépendance en cannabis au Congo? Il faut voir que Emery Patrice Lumumba, Kassafoubou et tous les Congolais aujourd'hui, Toyebi qu'on reconnaît que le combat Bundama pour Namboka Nabiso ezala libéré, il y a oppression ezala qui nango esclavagisme autre. Félix Antoine Tshisekedi lelo a Jesus kopé sa indépendance na ba Congolais surtout au bazaki victime à guerre na partie est aye kopé sa indépendance na ba Congolais au surtout ba Koufaki na partie est au bazaki victime à guerre pendant 30 ans. Il y a Kagame, lelo oyombo question indépendance, accord de paix ezalaki signé Kimia ezali et population qui vivre na Kimia. Félicitations à Mokondambo kapena diplomatie na ye, félicitations au gouvernement, puis na ba Congolais oyo nyonso bazali ko soutenir chef de l'état Félix Tshisekedi. Na ba Congolais opinion surtout bazo lingambo cannabis te. Ce sont les ennemis de la République. On vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Bon, c'est plus que la paix. Et je n'amboka Congo, dengue moi n'amboka Moïse Katumbi Chapwe. Alobaki yango alobi, te sepeli na accord sikoyo kimia ezonga na partie est. To travailler ensemble derrière Mokonza Mboka, to soutenir ye ba entreprise tongama makamba kitoko esa mamingi. Alors pour la émission à l'élo, je ne suis pas seul na plateau à l'élo. Tozobeta masolo na mwana mboka Mustapha o azali l'un des communicateurs, il y a Union Sacrée, puis il y a UDPS, très défenseur, il y a Félix Antoine Tshisekedi oyo azali ko palper le bienfait, il y a régime Tshisekedi. Mwana mboka boye malamu. Merci mingi ndeko nabanzi natondi journée lamu ya fête de l'indépendance na bayenyo surtout bazali kolanda biso en tout cas peuple congolais nyonso place azali asepela makasi na journée ya mokolo ya lelo oyo indépendance na biso tozwaki yango ezalaki neti bapesaki biso me batikalaki na mwa ndabo babombi na poche o bandeko na biso ya este bazali kaka na kati ya souffrance mais na moment oyo toyei komona sikoyo ke mokolo ya lelo le 27 oyo ya kokoma lelo le 30 juin mokonzi ya mboka awuti kokotisa lisusu kimia makasi esali nete tobimi lisusu na indépendance mosusu ya mibale oyo etikalaki kati ya bandeko na biso bamindele oyo batikalaki na yango bagardaki. Mais na moment ya lelo tomoni ke en tout cas congolais nyonso tu azala na esengo asepela alia amela kimia ekoti na kati ya mboka na biso na bosani te moko pe mokonzi ya mboka oyo azali kobunda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana ya Tshisekedi wa Mulumba. En tout cas mwana Lion azaka Lion azali na kati ya kosala mosala malamu oyo ezali na kati ya kosepesa peuple congolais na bosani te bana nyonso akomi na Kinshasa. Bon, ba Congolais ba koloba te ka souhaiter kaka bana komi na Kinshasa, c'est que province mobimba ya Kinshasa en tout cas na tondeli bino journée là mu fête là. Voilà, kaka province ya Kinshasa te, mais les 26 provinces surtout bonne fête indépendance. Goma, Bukavu, Tebi, Kekimi, déjà zongi, bazo fêter pe indépendance wana. Alors moi na mboka Mustapha, ba Congolais ebele ba lobi indépendance o memela biso elo côté na vie. Babi indépendance et c'est là que toujours défendre kaka na mindele. Est-ce que tu as apprécié que c'est indépendance ou c'était le moment voulu fallait to comme indépendant? Esengelaki ke tozala indépendance na moment oyo tozwaki wana po tolongwaka nanu na bowumbu oyo tozalelaki ya liboso. Soki botali malamu ndenge tobandelaka na bowumbu oyo ya kolongwa ke tolongwe na indépendance nde oyoki na wuti koloba ke totikalaki na bapesi biso me batikalaki na ndamu neti mutu bapesi fufu na mesa ke kota na salon olia me bazwi biloko batie na se ya fufu moye mutu ali ayeba ke na kati ya fufu ya biloko ezalaki ake afandi ndenge indépendance oyo neti bandeko na biso bapesaka biso mpona nini tozwaki yango me tozalaki libre te tozalaki à l'aise te tozalaki dirige toujours kaka na bango me na minute oyo toza komimonaki en tout cas ya solo tozala na à l'aise ya kosakana te mpe tozali à l'aise oyo azali kokanisaki te tozalaki nanu na indépendance te tozwaki yango ya solo me esalemelaki ndenge ezalaki te mpona po tozalaki bato babande kodirige biso epai ya bato wana po soki otali bien ntango meme ndeko Kasavubu akufi Mobutu azongaki soki otali bien ntango Mobutu azongi baimpozaki ye directeur ya cabinet na ye Bisengimana ezali bango nde baimpozaki omoni ke tozalaki kaka na bakoin moko boye oyo bango bazoimpose na kati na biso me olieke batika biso tozala libre babandaki kaka koimpose biso oyo bazali koimpose biso emonana eke bapesaki biso indépendance nyonso na motema mobimba te
c'est que mokolo alelo mona ke nzambe asali pona peuple congolais asepela azala les kimie kotana na est mboka na biso oyo ba congolais na biso bazo fêter lelo indépendance bazo fêter yango na mabele. Voilà, je pense que vous comprenez que c'était le vrai moment où il fallait toujours indépendance. Il n'était pas question de l'autre le non, indépendance, non, le monde bazalaka pressé, bazaki pressé, non. Le combat fallait qu'il ait ça maintenant, délivrance, c'est un capé malé malembe. Le loba ko délivré na komela masanga, lobi na komela cigarette, ti, zamba okota, mobimba na vie na yo. Et aujourd'hui, l'indépendance de la RDC n'est plus un rêve, mais en réalité, surtout na baffaire oyo. Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi azali kosala. To beta mo le solo ya Félix Antoine Tshisekedi a continué à pouvoir 6 ans après tomoni azo bunda po na paix na partie est. Félix Tshisekedi aza muswahili volonté o aza na ngwana po na partie est o ba swahili fond ba lobi ko wana côté na bango eza na kimia. Pourquoi a-t-il volonté wana makasi boy? En tout cas, président de la République atie motema makasi pona kozala congolais de père et de mère. Makila ya Congo nde oyo ezali kati na ye. Makila ya Congo oyo ba congolais bakufa nde bazali ko soutenir ye. Nde bazali ko soutenir ye po akotisa kimia ndenge asili kokotisa yango na kati ya boka na biso po ke batu batika kokufa. C'est que makila wana ya ba congolais ndezo sala kati na ipo azali congolais de père et de mère. Ozoka nde loko sali ke Félix Antoine Tshisekedi abunda ami pesa na façon surtout pour que abimisa Congo na libulu. Ozomona soki totali belelo to komona bandeko même atande ko tikotanga yende ko Moïse Katumbi. Ngai pona ngai zo sala ngai soni. Esenga kolela. Ndeko Moïse Katumbi ba sali combien de tours ba beti na États-Unis d'Amérique. Pour nous contredire à Koro et Salamate. Naba Senko, Naba Joseph Kabila, combien de tours basali na États-Unis? Ba pesi bambongo, Naba sénateur américain, bambongo ne soit né et qui pamba. Ba dépenser bambongo na minito ba fandi bazo lela. Hein? Oh yo ka penza que un contre tout. C'est que bango nyo surtout bande ko bunsaka ka mutu moko. Pourquoi que accord oyo esala mate bayini ya Congo. Mais na mona kaka bato oyo bazali ba Congolais te balingaka toujours ko déranger kaka mboka ya Congo. Po na yebite motema na esala ka bango bongo pona ni. Bana ba Congolais te. Mais siko Moïse Katumbi aza Congolais awa. Oh, Moïse Katumbi a Congolais. Moïse Katumbi azali Congolais. Aza Congolais a sepeli pona makambo esaleli. A sepeli pona défaite o monika sepeli na zo lela kati ya motema. A sepeli te. Aza na défaite munene kati na ye. Moïse Katumbi aza mobembe ya Zambie. Maman ne aza mubembe, papa ne aza juif. Oyo ko yebisanga aza congolais ndenge. Moïse Katumbi azali juif, maman ne mubembe ya Zambie. Tanga zaki a gouverneur a makambane le bamaka te. Te ko elobamaka bato ba yebaki yango ba yebi yango. To so ba bande ko bomba ngwe pa ba mususu me biso ba mususu to yebaka yango déjà na IDPS to yebaki yango ke Moïse Katumbi azali juif, tata na ya aza maman ne aza mubembe. Ba yango ba funda bino. Muto yo biso to yebi bien oyo azali congolais, azali katebe katoto. Azaka quand même 50%. Pour une pote tata na azali juif, maman na aza congolais. Eza Moïse ta. Moïse na katebe katoto ba kese na ba maman. Mais bino sko mabene bibe IDPS yango bazo funda bino. Boliko babela ba nationalité, bolbaki awo fayu le sénégalais. Le lota akutana mokonzamboka aza sous sénégalais te. Le lobi Moïse Katumbi zambien juif. O katavaya comme gouverneur na mboka oyo. Ngai na kokende na pona koyebisa OK, to bambaki fayu le sénégalais te. Toko tikala pe ko bamba sénégalais te ezali mbotama ya mutu na mutu ndenga azaleli makila na ye. Soki mutu azali sénégalais te ayebi soka kete tata na ngaza ke sika fulai mama na ngaza sika fulai famille na ngaza sika fulai batu bamoni tango moni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo so yebi tata na yebi mama na yebi bandeko na ye oyebi place a kolele yebi place a botana. Siko bozonga bo banda ko yebi saka biso makambo ya kete tozolo ba mutu oyo alobi ke abotami na 1958 na njili me njili wana bayaka kokata komi na njili wana oyo ya masina wana bakata komi na njili na nene. Alors bon mboka ba isi Félix Tshisekedi a trahir mboka. Accord au Félix Tshisekedi a signé a pesi mboka officiellement na ba minerai na biso na maboka ba Rwandais na ba américain a exposé mboka ka pona yi atikala na pouvoir. Est-ce que Félix Tshisekedi a trahir mboka? Ezali pasi na ba Congolais oyo bazo raisonner biloko wana. O bazo ba ke Félix Antoine Tshisekedi a bradé Congo. Ceux qui to tuni bango a bradé Congo na combien?
bakolakisa biso chiffre oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État abradé nango Congo chiffre wana bakoyebisa biso te na 2019 tanga azwi pouvoir ezalika ke Félix ateki mboka atekaki yango na combien na 2023 Félix ateki mboka atekaki yango na combien lelo ya bimisi yango na libulu ateki mboka finalement ba chiffre yango ba chiffre montant wana atekela na mboka ezoyebana kaka te mais ezoyebana kaka ke ateki mboka c'est que bato bazoba biloko wana ezali bayini ya Congo ndenge moko na bandeko na biso ya Senko bakendeki komona ye mais biloko bato wana bazosala mpona koteka mboka bango bazomona te oyo azobimisa mboka na libulu nde bango bazomona ke azoteka mboka mte ezopesa pasi na motema ntango bakomi accord wana bakomi accord de la paix bakomi yango accord ya bradage te Rwanda aza ata na pourcentage te mpe na accord wana eza na place moko te bakomi pourcentage Rwanda kozwa 25 RDC kozwa 10 baaméricain bakozwa autant eza te ezali yake accord ezali ya paix durable oyo bakongolais bazalaki na yango posa oyo mokonzi ya mboka azalaki na yango posa nde accord oyo esalami sikoyo na accord wana ntango esalami bongo ezali bongo ezali accord oyo ememi kimia kati ya mboka na biso oyo elobami na kati ya accord wana ya koloba ke soki kimia ezali na kati ya mboka bokosala bakomesi kitoko bana bakotanga malamu makambo nyonso ekokende malamu même ata na ndako ya tata na mama soki kimia eza te ndako wana eza kokufa sikoyo na moment Félix Antoine Tshisekedi amemeli biso kimia akoti abundi bake kotia bakali na Senko bake batie kala esimbi te bamoïse Katumbi bake batie bakala esimbi te bakabila bake batie bakala esimbi kaka te abimi le premier kati ya bato nyonso to wana mpona kobimisa mboka na biso na libulu amemela biso Allemagne d'Afrique oyo toyebisaka bato ke oyo ayebisaka bato ke Congo ekotikala Allemagne d'Afrique lelo oyo bato babanda kokonfirme yango ndamunda mais est-ce qu'on peut Kobanga ezali est-ce que batu wana ba Rwandais ba kolongo puisque lelo batu yo surtout balingi de kimezo wana mboka est-ce que ces gens-là vont quitter la RDC est-ce que ba kolongo on a paix ezonga processus on ça mandele et puis ba misu balobi ke Tshisekedi akayi mboka pona andimi sous brassage na mixage ba komi on a kati réintégration comme si ba M23 ba okota na kati armée mwana mboka papa wana penza lala na opongi bosana to bandai ko yebisa bino ke accord oyo ekosala mabako signé bo bandai ko boya ba to bandai ko ndima temelelo oyo esalami c'est que brassage oyo bato bazotiela makanisa ki koloba ke parfois wilingoma obie bisimwa bakoki ko se mi retrouver awa na kati ya armée na biso to na gouvernement lokuta munene tokoki kopesa exemple neti ba soda na biso oyo bazalaki kuna na este oyo bazalaki kobengana munguna soki ke lelo bazongi na Congo ba identifier bango bamoni ke te ba oyo balongwaki na esika fulani bakende ko bundela mboka donc ba identifier bango bazali na droit ya kozongisa bango na kati ya amu oyo pa kolinga continuer musala continuer oyo kobaki habiter lokona na beteki bakuya mabina ko continuer te bakotika ye mais ça te mutu neti Wilingoma mutu neti ba Joseph Kabila oyo bandeko na biso baya kokota na kati ya gouvernement kotika na kosala matambo ko mote voye bake kosala makate nazo kopesa bino exemple muke o mokonzi ya mboka pesi oyo bato ya Senko bake komona ye poke dialogue salama a répondre bango nini na ndimi dialogue salama mais na kati ya dialogue wana nalingi koyoka kombo ya Moïse Katumbi te nalingi koyoka kombo ya Kabila te nalingi koyoka kombo ya Nanga te c'est que ba patenyo surtout nalingi koyoka bango te mais wana moteke ayepe koloba lisusu yokana ayepe koloba lisusu ayebisi pe na ambongo alingi koyoka kombo ambongo te alingi koyoka kombo ya Chole te alingi koyoka bango kutu te bango na minito baza kopola azwi dodo kamba nde akokamba dialogue wana na eberande basango te basango ba kosala ni ba okamba dialogue te bato balie 25 millions balie 25 millions mokonzi ya mboka gouvernement congolais ebimisi 25 millions epesi bango po ba epesi bango po ba renouveler ba école basala ba école est-ce que basango bakolia mbongo l'état papa balie yango ko mais ba tozela IGF azana kati na bango ko kusala musala tozela tozo ba intérêt IGF va que ça musala kala parce que pour nini bozo boya pourquoi le chef de l'état a commis ko exclure déjà kolongola Kabila kolongola Katumbi kolongola Tina Mbongo azali cardinal bo monte que c'est comme si mokonza mboka lingi kimia na mboka wote ngakutu na koyebisa yo mukolo toko Pedro président de la République neti Fachi mususu akoyate poso ito zongi kimbango ayebisa kabino
président ya mitano oyo akoya na kati ya Congo oyo ndako bongisaka Congo. C'est que akondimana no shole ndeni shole azotambola po Kabila bazongisa ye sénateur en vie. Kabila oyo azotangisa makila ba Congolais tongo pourquoi? As ancien président 18 ans Kabila shole ambongo bazolobela nanu nanga oyo alonga te ko tangisa makila ba Congolais. Ça ba Congolais te. Yo soki po yo po fanda na kati ya Congo yo bomaka ba Congolais. Oboma ba Congolais bakufaka bakundaka ba Congolais chaque jour. Oyo ko biso soki ozali Congolais. Ozali Congolais te ozali moyinya ba Congolais. Mutu abongo penza iko fanda suna ba Congolais pona kolia na bango na komela na bango. Omote biso so tombi bandoki te. Bozindoki ya munene boyo ko tesko na bandoki ya mikeli. Donc on a bino dialogue oui mais sans Kabila sans dialogue ezo sala mananga kozala te bisimu kozala te wilingo makozala te ambongo bakozala te shole bakozala. Mais est-ce que on a to résoudre des problèmes la partie est? Siko partie conflit au continue conflit nino ezali. Est déjà c'est koti kima conflit ani. Mais quand tu batona ba otika bino ka bongo. Te bazokende. Balinga te bazokende pe na fimbu. Nanga lobi makamna bino ba MV makamna bino obosali kuna etali bango te M23 yazo continuer makamna ye tiki chasa oki amote papa nanga tozelaki le 30 lelo toko mo fêter nanga nano ayete nanga lobaki ko fêter le 30 juin awa alobaki ko fêter le 30 juin awa siko lelo le 30 juin na yibite akomi ya pesa na aéroport na tout non azana aéroport to ndo yambaye azopakata kuna mbango oyo kitenge na Kenya bato bakufa sipona nangana na bakabila bakende na Kenya bakenya batomboke basala marche kuna président Kenya oyo atombokela kibiso abalukela biso akota na ngambo ya bananga asisa makambo na epana kuna lelo 4e jour kuna ezaka ya kopela moto na mboka na yemoko population na nzela na yebiso papa mutu oyo azali congolais azo soutenir Joseph Kabila azo soutenir nanga azo soutenir babisimwa baza ba Congolais te. Zoka aza Congolais a Kombo mais baza ba Congolais te. Ko ebongi patriote ça la kati ya motema na omona ke bandeko bazokufana baza bandeko na ba Congolais. Congolais zaka ko aza Kinshasa te. Mutu wana bato wana baza bana batikali ba ofele belé na ba balabala ba mama bakufi batata bakufi. Eloko bakuku ba okufele yebani te po nanga so pouvoir. Po Kabila zonga susu na pouvoir, mutu asali 18 ans na pouvoir. Basali loko moko te acheli biso kaka ba rebel na kati ya mboka acheli biso ba kuluna acheli biso ba mobondo acheli biso ba kamwena sapo acheli biso ba mbote na ba este mutu ya bongo ba ko sine po azonga susa ko sakaka infiltration kati ya mboka na biso ide o bazana yango parfois ba kokota na armée nde ba bande ko sala po bazwa pouvoir ba kei ba sali des autres ti ba bengi bango ba kosi bango na pouvoir. Eloko wana ezali susu te. Est-ce que lelo okoko tate na makanisi ya Senko SCC Senko SCC babi basala besoin kimia esalema Kabila ba se réconcilier na Tshisekedi. Est-ce que ça ba se réconcilier Kabila na Tshisekedi mabeza papa Kabila ngwaza na Congolais wapi ba poto zala kaka na ina dialogue Kabila tika yini na mboko abosa nini Kabila za Congolais Congolais awa tata na ina mama ina oh mais yebi papa neti yo tata na ina mama na ina le 17 mai c'est le libération ayana musée le 17 mai yo sala kango po toza na jouer sur le 17 mai on célébrer kango papa butika biloko wana musée za papa Kabila te aza papa na ya lokota ki na balaba ah papa neti Kabila za Rwandais papa Kabila za Rwandais Kabila azali Rwandais Kabila za Rwandais azali Congolais te atana pardon. Ebiso batu ba pesa kombo ya Joseph Kabila Kabange ezali ba président na biso ya assemblée provinciale na kufa o nani papa na biso nani kingwa kumwanza. Nde batu ba pesa kombo wana. Poke ba latsa ba Congolais loko moko boye ba longola image wana. Est-ce que yo peso bengela ka Congolais o ba botami ba mapasa ba bengeke bazali ba mapasa ye na Janet Kabila. O ba bote na Tanzanie Kabila ba bote na Congo. Mapasa ni ba botaka bango bon. Janet Kabila botami na Tanzanie, Kabila yeko botama na Congo. Mais ba mapasa. Ba botama mboka mote na Moba Koto. Moba ya place ni. Village na bango village ni. Village o ba bota bango na village ni. Nga na yebi Moba ti na yebi Moba ndenga sala trahison pona ko boma Katumba Mwanke. Na yebi Moba ti nga na yebi ti na tombo ya Katumba Mwanke. Na telema wana. Na période nyoso to ya Kabila achaki ba jire bazalaki wana. Bazo kengela mabanga.
Poka ke batu ya moba nyoso bande ko lingaka ke balong babimba bafongola tombo ba mona ta mikuwa ya Katumba Mwanke. Nona Katumba Mwanke bakunde na Rwanda. Ba mimi mikuwa na mabanga na seke ba ko chela batu na moba. Katumba Mwanke bakunde na Rwanda. Sio bakunde na Kongo. Akunda Katumba Mwanke na Rwanda. Tikaboui, comment ça? Pourquoi ni? Katumba Mwanke c'est un Congolais. Ba yena seke ipamba na kati. Mwezi Katumbi ya bibilo nyusu twana. Ba yena seke vide. Yango baboya ko kunda yango nde baboya ko fongola. Nanya amona ka elongi ya Katumba Mwanke. Ndenge basala contour ya seke wa nanya amona ka elongi. Mutamona ka elongi azata. Bakunda seke wana bungu. Ekunda mapeka ka bongo. Yo somoni bakundi mutu bache ba soda ba kengela. Bakundi mutu me bacheli o ba soda. Ebembe bachela yango ba soda. Ebembe basi bakundi me tombo wana batikela yango ba soda bazo kengela. Ba soda penza na mindu ba kengela tombo. Osomona. Mais eza na Pweto. Soza batu na Pweto benga tuna. Ba soda na balongwe na période kaka ya fachi ao. Me ba wande ko kengela mabele. Ya pamba. Ndenge moko pena Mamadou Ndala bino kasi ko yamba Mamadou Ndala bukundai bobo kunde le jour indépendance c'est comme ça ba vérité zo sanga mutema passe de Mamadou Ndala héros na biso bakunde na Congo. Mamadou Ndala kunda mawate o bino boyamba Mamadou soki famille ya Mamadou ezoyo kangai soki landi biso ba pesa biso témoignage o ba mona ki penze elongi ya Mamadou Ndala na seki famille ya Mamadou Ndala ba mona Mamadou Ndala bala kisa biso ba bakete mukona tozala kitala photo to kanga ki Mamadou Ndala yango azele bino biloko ba yeba ese kangi ba leki na ngomba mo ba ke kokuna o ba yeba na Mamadou Ndala biloko eza mabe makasi mutu azo kanisa Kabila na mboko azan doki munene ozoka pe Mamadou Ndala ndenge azali wana Mamadou Ndala kufa na lisasi te akenda ko bomelende na me patron na ye Mamadou Ndala zo attaquer aliri wana ozomona to ozomona te naza na posa na o Kabila longwa butu akeye Rwanda akita Rwanda batinda batu bakenda kozwa Mamadou Ndala na zamba ba koti na Rwanda ande babomiye kutu so totali bezana ba Rwanda musu ba ke parfois Mamadou Ndala na kufa te bakoki kozala ba azana bacha na cave moko ya kota bomba ba opposant wa tika de le réconciliation Kabila Tshisekedi oboya na boya ngo penza 100%. Même au nom de l'indépendance le nom bokezza ata kolimbisa ata na pardon te mutu abomba Congolais to limbisa mais na moni presse penge à lobby accord est signé, c'est une bonne chose mais il faut ba Congolais ba se réconcilier Joseph Kabila a dirigé quand même pendant 18 ans tu as accordé pardon afin d'akanata sala bilanga na ye ba Moïse Katumbi bazonga pourquoi ne pas que ça là puisque tu as ba indien bazo sala musa ba fandi à l'aise Kabila peut aussi revenir afandi na misala na ye pourquoi bozo kangele mutema makasi papa yo yebite ke bo fingi Félix Antoine Tshisekedi azo bino ba Congolais bozo ba ke Congo bazo dirigé par Joseph Kabila Kabila fandi pendant 5 ans nanya touchaki afanda ki à l'aise c'est que Félix Antoine Tshisekedi ndaye bisi Kabila ke no sala akenda kotika la rebelle ayeba yiki azosimbi akanisa ki asimbi si pouvoir akoya ko récupérer ngo soka ke osala ki rebellion na ye ako récupérer pouvoir na yebiso mukolo oyo madame Keita zalaki na Goma Joseph Kabila kimina madame Keita na Goma ake na Bukavu ake ko benga ba chef coutumier kwa solola na bango ba convaincre ba Mobondo amona ndenga ko récupérer Uvira eloko ezangisi lelo bato oyo po nani ba wazalendo batelemi Uvira moye ko ya ezalite bazangi ndenge siko ya komona Lubumbashi bazangi ndeka kokende Katanga c'est bazalaki bloqué pe bloqué na ndenge pe bitumbeshi boy baza bloqué place wana et comme kage ba mema basakoshi na bango ba luka kota kokende kofanda asali ko pona tira te tisiko azana Bukavu aluka nzela ko auto zonga lobby na butunde Joseph Kabila kabanga songa Goma azoluka nzela ko bimela siko na koteli na kokende boazo proposa kiba ou bien na Argentine akende kofanda kuna akende kofanda kota mema ba société na biso nyoso aboma yango akenda nango pour akende kofanda kuna leka bilo na mais pour na Congo susu soka bosa na ke loka bosa nango libé siko ba bipe Félix Tshisekedi akayiba wazalendo est-ce que il solo
Félix Tshisekedi Kayiba Wazalendo apesi mwana ya Museveni mbongo pour na ba craquer ba Wazalendo. Est-ce que Félix Tshisekedi peut faire ça? Et bien na répondaki adieu ya nani ya Ipenge na plateau ya MB débat mko musuna bisaki omoni koloba obozoloba ke parfois président te Michel te ndeko na biso musuna aza adieu ya Ipenge. Et bisaki boza kolota na koloba ka biloba loba koloba ke président zo signé ba accord bête. Et bisaki omoni biki beto ezolobela ona munoko wana. Ezande ya muto azo diriger bino na parti na bino. Pona nina répondre ki ebongo pona yeba ke mokonzi mboka mutu na ezo sala mwana Museveni tango amoni ke attaque ezo ezali makasi pe tata na ye Museveni ayebisi ye bien ngai déjà na komo kende na suka tika koluka conflit na ba Congolais tala liboso tala makambo ezo ya mona mupepe ye ayaki nde pona ko senga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebisa ye bien ke mokonzi na ye awa OK tolongola ba Wazalendo biso ba Ugandais to bimisa ba soda na biso to sangana na ba FARDC to attaquer ba rebelle o bazali na kati ya scénario mais kala nyoso to ba Wazalendo ba osala musala na ya zalaki mokonzi mboka pe a répondre ya lobi ekotikala ka kosala mate ata mokolo moko soki boyoki bien kozonga mwana Museveni alobelaki yango kuna na mboka na bango pe ba Wazalendo ba répondra ki na oyo alobaki wana c'est que azali ata na eloko moko ko sala te ye armée oyo azana yango koleka armée congolaise ezali wana ba FARDC na biso baza makasi ba patriote na biso ba Wazalendo o ngai na bengaka bango ba héros vivants baza makasi bo baza komi pesa pona mboka na bango OK munguna azwa etenya ata ya mabele na biso te siko ya koloba mutu ya bongo aza komi sacrifier vie na ye po abundela mboka oya koloba kete alongwa atikela mwana Museveni na ba soda na ye ba kosala ne bango nde bapesa Kabila occasion na ba nanga po bakota bazwa bunagana bazwa na bunagana pona kokota na Uganda oui siko bapesa ka bango porta kokota siko nde azolinga siko akene kobenga na bango wana eza bavantir Félix akondima biloko wana te o azali mwana ya mboka azana makila ya mboka azana mutu ezo sala. Alors, toi qui peut sortir un gouvernement d'ici après le 30 juin, awa gouvernement moko ezali koya, to kenena dialogue, to gouvernement ekobimana. Ke gouvernement ekobimana yango dialogue esala mesala mate gouvernement ekobima. Dialogue esala mesala mate gouvernement ekobima. Bo bato ba osala côté ya dialogue wana ba côté to na gouvernement to ba côté. C'est que tout baka bato ande bazana mitu ya ko travailler na Congo. Ba Congolais nyonso bazana kati ya mboka o bazana mitu te. Kaka bato baka kosala dialogue ande bazana mitu ya ko travailler. Hein? Neti yo siko zana ba bengo kete yo petit kala ministre provincial ya neti ya transport o ba ete na kosala te na ozela bato ba ke na dialogue. Bocha bango. Wana za biloko moko penza o ezongisaka ba Congolais sima. Congolais nyonso azana kati ya mboka o azali pona komi pesa kosala musala. Soko monike na kokoka te otiki. Mais soko monike na kokoka sala musala na yo. Mboka za Congo eza ba Congolais. Congolais za bato moko boye to rubrique ya liboke ya bato moko boye nde bakolo Congo te. Congolais zali Congo za Congolais nyonso to azana kati ya mboka ya Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi a organisé l'élection en 2028? Est-ce qu'il est prêt à passer comme ça la passation civique et à pouvoir pour que le processus de démocratie et continue comme ça dans mboka na biso? Papa na banzi na koyebisa obo. Souveraineté ya constitution na biso to ya mboka na biso ezali na maboko ya peuple congolais. Peuple congolais nda azali souverain ya makambo nyonso to ezali koleka na mboka ko. Siko tant peuple congolais atali amoni kete azokoka kopesa Félix Antoine Tshisekedi mandat mosusu. Yoko boyango. Mandat mosusu ya ndene ça c'est l'idée ça. Nazo tuna yo. Toke na élection. Peuple congolais amoni ke mokonzi oyo mwaye to longola ye ezate élection lokana akoteli biso kimia na mboka place ba Congolais bande kokufa to kokufa lisusu te amemeli biso ba société na mboka amemeli biso penza kimia ya kitoko siko to kolongola ete atikana nanu wana fanda wana élection ni puisque déjà na 2028 moyen cha candidature ezate a cha candidature ndeni constitution peki set papa constitution oya ba mibio donc beaucoup boye de constitution
constitution to boyango kala malgré ta tozo okoloba ke po parfois ya kozongisa nga question ba ke mais yango ni besoin nango mais yango bozuli pouvoir na ebe ko kozongisa question wana mais yeba ke constitution wana eloba kondo Tshisekedi azana na bomo ya loba ke IDPS na pouvoir to ko changer constitution kwa ça iba imabeza na kata de déjà beaucoup militaire ko changer yango pona nini po ezo encadrer ba miyibi ezo encadrer bato bazali ba baby si mboka ko liko pesa moto na mboka go bo changer ka pona bo sali accord ya pe on est pesi bino ba ezali pona accord te constitution nino biso to ko garder o ezo garder sénateur en vie ba futa ka $680,000 constitution malamu ya garder yango wana sénateur en vie bazo futa $280,000 et $680,000 chaque fin du mois. Mais mon la question azo tangisa bana na classe o azo pesa batu nyozo tout mayele bazo futa combien pour na ko garder constitution ya bongo. C'est que premier ministre azalata yibaki moyebaka ngaeza te. Le premier ministre ana tikali ata sous premier ministre était bazo futa ye. Les constitution wana a servi mboka de pona yo lelo Tshisekedi azana. Papa afana nan pa bundi bitumba ta wito bunda bitumba siko kadoni to kopesa ye pona bitumba bundi to pesa yo kopesa kadoni to pesa déjà merci atika ka merci de cadeau pesi ka merci moto amemeli bino penza azo memela bino Allemagne d'Afrique o pesa ka merci esil oko ba excellent ta demanda obite zwana na ta demanda fanda nano na eloko saleli ba congolais okipe kopesa ta bongo. Donc merci à ba congolais zali kopesa ye mandat continuer. Non kopesa pour continuer ba abonisa biso sumboka. C'est comme na suka émission na biso mot de la fin des années. Et en tout cas na tondeli journée la mona congolais nyo surtout a fêté malamu a sepela kitoko pona kimia na kati ya mboka na biso mukolo ezali mukolo oyo tokotikala ka kobosa na yango te to tangisa yango bana na biso bakoko bakokololo bakoyebaka yango pe ezali mukolo oyo ezali na esengo makasi ngai na bengami na kombo ya président Moustapha nazali président cellule ya IDPS na cellule Tipka na section ya Kinshasa na fédération ya Lukunga. En tout cas on surtout azali na posa na ngai numéro na ngai ezali 099 30 18 844 099 30 18 844. En tout cas merci mingi na mokonzi mboka musala sali malgré ndeko auti koloba ke topesa mokonzi mboka kaka merci mais ngai na osenga ke nzambe ya lola azo bambula oyo atikala kinango ya Joseph Kabila azo bambula atikala kinango ya Nanga azo bambula oyo atikala kinango ya bisimo na batu mususu abakisela ngo Félix Antoine Tshisekedi abakisela ngo Félix Antoine Tshisekedi poke amona ndenge ko kambela biso mboka oyo na kimia mboka efanda malamu akotsa kimia ya libela. Merci beaucoup président Moustapha Nandengo Ebay Bongo ya na mituna na biso. Un grand merci na bino studio ya biso. Bonne fête de l'indépendance. To lingamboka na biso to soutenir l'action ya mokonza mboka et surtout kimia ezala mabota ya bino. Merci.